Merci na balandinyo so balandaka biso na la personnalité TV et Doris Lema la personnalité Fumu na gaz. En tout cas merci na batunyo so o ba supportera Doris Lema na confiance au bozaka nango ya kozela ba émission na biso. Je pense que les lots toza na audio. Toza na audio, je pense que mutunyo so ebi na banda ko bisika bozwami ba audio o e circuler na ba WhatsApp na biso, ba image o e circuler na ba téléphone ya batu ba portable ya batunyo so. Je pense que mutunyo so landi ba image on appelle landi ba audio. En tout cas, soy toye lelo toye ko sala moi intervention donc toye ko intervenir pardon na situation s'est passée na mboka na biso ya Londres et puis na mboka na biso ya France. Toye ko intervenir moké donc toye ko sala une petite analyse de na oloba pour na ba situation s'est passée na bande ko na biso na Londres et puis na Paris. Vraiment bande ko na biso sika bozwami na pesina numbote na Jili Wata, Chantal Manaka, Blanchis Salara Vicenta, chouchou de la presse, Mami Tabio à la taille guitare, MBC Bazabakana, wana nazo mona maman mon général mobala MBC Bazabakana mobala série, Mami Ngimbi sika ozwami bo partager émission oyo. Tete nzetambi la bazokata, tete auli chezo kola bazokata. Et puis maman Joséphine Zé à moi Sobama. Na pesi bino sombote Mado Luti, Kadikeba international babi Mado Luti alia kana batu maman social à fin d'arana batu. Donc merci na bino nyonso bozolanda biso. Balbio partager l'émission Oyole Manelema na pesi bisu place ozwami. Avant to bande émission na biso Pascal image so ko balancer les biso image oya ya maman na biso ya Londres. To me ko tala na image wana après to kozonga na plateau na biso poto meka ko sala analyse ya situation e passaki na ndako ndeko na biso ya mwasi. Valère azanga makamuka bozo bana age na obese. C'est vrai ça. Non, il geta sala ki bozo basala ki. Mbala et daranga avant na ndako to passa temps ça mieux lingité o lingité le rôle lingité bima tu n'as pas l'évidence on laisse ça en routine na mon père on filme na tinde là-bas et bah là on est comme il va dire bima please bima il faut bimisa biloko ngo libanda ngana ko bimisa ngo libanda te yo mo fo bimisa biloko nga libanda yo fo bimisa biloko nga libanda na olatela libanda kuna. Ya na opesa fongola no yo bimisa biloko na nga na bimi na ke na opesa fongola na opesa fongola na yo yo bimisa biloko na problème te nga na zele c'est quoi évidence nga na ozo na ola talbana na bimi na okende pe bien bonne vie. Esa mafuta bilo na nganyosho ba brosse na nga so opesa tetikali nango pesa nga mafuta na nga na so na lati ndi na pesa ofongola no na kei zo bilo na nga ba mafuta bilo na nganyosho che nga na olata libanda awa pesa na pesa ofongola na yo na iza na ngo yizi na pesa ofongola na iza ya yo iza ndako na yo. Ucheba ba brosse ba mafuta na nga na pesa oni na yo
Obviously, you don't want marriage. You don't want me to tell you what to do. You want to come home whatever time you want. Not that, don't know. Even if you have anything to do, Bougez au bout de la maison. C'est bon, toi. Sunday, we don't want you in our family. Bye. Zanga lata na opeso fungola na zala no kuna ngana lata na opeso fungola na yo ngana lata na opeso fungola na opeso so na ngami na lati na bushi bilona te yo lata misu na ngate no lata misu ngana lata kala mingi te à ton âge, 45 ans. Sac na ngamuki on etikali wana pesa mo. Pesa sac na ngetikali. Pesa sac na ngana lata na kala mingi te. Sac ya muketi kali wana pesa sac na. Allô? Bonjour. Nazaka bongo na lata nanu pona moi so abimisi biloko libanda yanga nyonso ngana ndo filmango na lata na benga camarade nanga moya ko zwanga voiture aya na voiture pona nini biloko yango na filmango abimisi abaleki ne paza ba jazz baza ba omona ninga obimisa biloko nanga yango na filmango na zaku dibanda nini na immeuble na biso yango na ninga na lata na benga camarade mo vie na nga moko ya na voiture na luka na ke bombisa na biloko ngo place moko boy nga na zana be evidence na nga yango na filmango oui yaka ta rejoindre ngai biso za na London. OK, problème te na expliquer bino. OK, problème te. Te na problème te na kati. Merci Pascal Image ndengo lekisi biso ba image oyo je pense que bino so bolandi ndeko na biso ya mwasi okotala komona azokangisa biloko mobali azobisa mobali libanda pole yo tozomona ba émission mingi tozo bato bazosala to condamner pe bandeko na biso te muno saza na façon azo analyser makambo ngana façon na ngande na analyser to ko sala toujours te avocat du diable et puis to ko sala à tout moment te au milieu du village puisque lelo komaka batunu soka o te to sala ka au milieu du village non s'il y a quelque chose est bien te na population il faut que le bango il faut que avouer en que et loko est bien te mais ceux qui tika toujours et loko est en faute biso tozo comme ça en raison en tout cas wana vraiment tozo sunga communauté te vraiment ngana ko mona mwana mwasi oyo ko kanga biloko mobali na ye ko tia mobali libanda tango azo tia biloko mobali libanda solo ba bien que il faut prendre charge et responsabilité na yo. Donc quelque part moi ça qui n'a pas ça que mobali à prendre charge et responsabilité na ye et puis quelque part sous sa lobby na ça a besoin affection. Donc mobali mo face au qui parananga et to fandra to solo na mobali te o azalaka azana affection moi cité et puis azo charge azo prendre charge et responsabilité te pardon. Normalement mobali ndé basala biso moi mobali il faut apprendre charge et responsabilité.
Moi si tout le monde azo kanga biloko bolim sangana zo nga place wana moi ça zo kanga biloko azo tia na ba valise azo kanga ba valise azo bongisa ba sachet azo classer biloko mobile vraiment lelo en tout cas so to relever la situation oyo etelemeli biso awa tozo bango pourquoi lelo réseaux sociaux oyo et comme lelo to ebité réseaux sociaux on comme ndenge nini et comme ça la participer mawa réseaux sociaux za place oyo toko kopesa ba éducation place moko éducatif o mutako soit 1+ et le balango maman la biso Berthe face à face avec Berthe na opesa mbote place aux zoami alobi que to sala ba émission oyo ko aider population na biso ko aider batu bana na biso ba papa na biso ba maman na biso un jour so biso to zate vraiment o to somona na réseaux sociaux za mawa mingi mutaki na toilette a filmer a WhatsApp batu mutaki atiki kimpene na ye azu kimpene na ye a poster mutake soki azopesa mwasi ne bisou a poster mutaosa makambo eza tina na kati ya population na biso te na kati ya batu te azu a poster lelo tozomona papa na biso wana tomoni mwasi ndenge azokanga ba valise papa na biso wana azui nini portable na azozo ba image alobi ke nazozo ba évidence je regrette papa na yeka pona porter conseil de na yaka papa na biso jamais ko zo ba évidence na o eza intimité na bino mwasi na mobali biloko wana bosala ki normalement eza intimité na bino tant moi ça zo kanga biloko ayebisa ki ote ke papa zo ngo WhatsApp ngo bato be tinda ngo na ba réseaux sociaux non moi c'est azaki na posa wana te moi ça ki déjà na kanda ya responsabilité oyo zo kana ndako te et puis na affection za kana na kati ndako na yote moi sona ko tala yeboye aza moi ça matata te hein po basa matata akozwa pena bilambano atiango na basachet poubelle ya noir to mona ka buaki alobi kende na opisa mutu na elingi déjà pété mais moi si wana asa moi si moko ya respect to boyi telo ka sali to ko applaudir yete ya kozwa biloko mobali ko tia libanda mais quand même respect à ko classer to ebi basi ya mitu to bunga to esa Angleterre basi ya mitu akokangisa même pas biloko na yo akobwaka ngo zo biloko na yo kende et puis papa lelo mo to koloba lelo po to zana na mama na biso à Londres lelo soki dispute na kati ya ndako il faut to bango ke tango police ayaka c'est toujours la femme qui gagne moi si kaka gagnaka ça toujours la première position tango mbila yaka mobala koma toujours la deuxième position o ezamboka ya basi papa ato zu yango biki na zo ba évidence po ozo kendo bengi soki vie na o vie ko so biloko c'est que pour na omona ki on normal okende mais nga na mona ke moi si quand même pour ça na ezaki aux en affection na ye et puis na muta benga ki na téléphone na landile bozo so conversation na mtu wa zengi na zo ko zo yo non bo luka bo arranger couple wala mtu boka linga divorce azate to ete poto applaudir moi si ndanga kangaki mais to somona oyo moi ça za na souci tant balaba ki émancipation de la femme to zonga wana balaba ki émancipation de la femme pourquoi pour moi si un jour à ça là akoma na place oyo ke mobali moi ça qui négligé moi si un jour pas comme ko sala musala mususu le mobali pas on ko sala moi si pas comme ko sala yango mais balba ki te moi si azwa charge ya responsabilité nyo so ya ndako lelo ba papa na biso comme ko nyoko la pe ba mama mingi to kende quelque part to ba sorry bo excusenga ba papa bozo nyoko la pe ba so mono bengi si moi sino moi ça comme ya sala afuta ba facture sala nyonso oliko so même pas charge ya responsabilité na yo o mona mobali okoma na banganda baba grand prêtre place okoma donc yo na yo mais oso ko s'occuper même pas na ndako na yo papa na biso to poto critiquer yote to linga pe divorce té na la personnalité TV mais là to senga bino boyo kana bo se réconcilier bokuta na bino na mwasi na mobali po eloko quand moni bosana na ba jeune so to tali bino po so ba mobali osana 45 ans donc oza jeune frère na ngai boyo kana bokuta na mwasi na yo na bana boyo kana na leka mwasi sala ki soni boyo kana bo bongisa situation oyo vraiment bandeko so bozana ba yaya na mboka oyo ya Londres so bozana bandeko bo meka obongisa situation ya mwasi na mobali na ye bazonga réseaux sociaux za place oyo bo pesa biso ba évidence biso bo accès so ba image na binoté toke na mwasi ya Paris vraiment ezo ça participer ma yango biso omoni biso toye ko sala intervention na likambo oyo parce que l'image so ipo ko lekise la biso encore conversation ya moi si o ya France nambandane bazo solola et puis boyo kapé nini boyo kapé mobile petang azolo babombe kapé ko yo kabo capter nini ba ko sola kati avant tozonga kala na kati émission na biso parce que l'image soki moyen zali l'exception ko ba image yango batuno so balanda ya maso pondi mi kota yaya poyo ndimi me kota mais c'est pas grave
Ce que tu as pour ce bota no beaucoup la bana na yo, beaucoup la bana na yo. Mobilité. C'est ma seule famille. Mobilité na ebisi yo. Ndongo moni mobilité. Azad de si bana babana na yeba lembi. Alobi ba tanti Clarisse. Ala la na salon ngana si to kabwana kala ngana la na chambre. Ya la na salon. Maman n'importe quoi. Clarisse. As-tu une question sur ça la deuxième mitoté? On a enregistré, Question qui n'y a sur ça la deuxième mitoté yo répondre. Abia ni ngalo la deuxième yo boyi alongola te. Yo ko to tina ta alongola deuxième ya boyi. Eh Clarisse. Mais bilo ko neza nango ah ouais. Ngana c'est fini. Au moins, je suis à Rotika la wap. Maman, bon, 20 ans, 24 ans, à respecter en autant. Moi, je peux pas. À respecter qui est Abia Luka, tu aimes de Luka. Hein? Hein? Mon père me vendait une binote de maman. Oh, Luka gigolo. Fallait me vendre une binote. Fallait me vendre une mobile. Nous prenons du bobo et un mobile. On dit ça na maman. On dit que José mina ye pour la nini Clarisse. Fallait que on luka mobile bo vana mobile na yo. Non. Na bulinga kina zo me kuta kina erreur ayi. Aizo mtuna ina promote. C'est très bien. Kota ki yebo mutalo baki denge koti boy toi na choisi to boko la mona okaka. Ah bon seconde ni ayo loba wa ke Clarisse na moni mutako kufa. Auto loba tout à l'heure. Ah bon abaso kosa wana nda sali mascarade. Bon on se me otika onka ndi wana osundula nga vanda na nani. Hein? En vana sukona nani ya wazeme kuti kosundula ngalo kana kama amo bima na bota te basi basemeki de bande konene so bayinanga yi ndenge ya lobi bande konene so bayinanga balinga ngai ke ngwa ikozwa yo hein o panda 8 wana okene wapi ngana zwita asi to kutana kine ka par hasard to kutana kine par hasard na ebisi yo to sala 2 semaines kuno ko sibiso formation na uta kuna te lokuta mais nyo se mona na kina ngo mama tikana ko se déranger oh alors uta kuna te le 9 formation wapi banda bima awa bima le 1er avril une semaine on a beka pa na yo maman bon on a repensé accès ndenge ni mtakosi yo formation ya to uta fait vitesse le 29 wana ba pesi nga 2 semaines ba pesi 2 semaines ya formation ya ngana ko yeba na nzambe na nzambe te mama ce que le ba condamné nga moi si na pesi accès na nzambe te pona yeba ke mutu alobi no vérité ke formation si kona sani hein lukuta abana ko benga nga tanga zalaki pa na oswa déjà formation au moins na bimi soki oke musala abengi nga allo to sinisi na midi to ke ko lia abana ko benga chaque jour na bana ko tindile ba photo na nga chaque jour to bana ko sola na chaque jour Clarisse chaque jour na ko saote ko le batte ko ba benga kete lukuta donc azaki soko moni abimi libanda kosi yo soko bengi abimi libanda kosi yo abomi chaque jour to bana ko sola ndenga zalaki kuna première fois ça qui une semaine kuna deuxième pendant ça qui 2 semaines kuna na le 21 o ayaki ko lala kuna zongi na le 1er juin o ayaki kuna alali le 2 na nenga ça qui ba course na libe ya ninyo ya Poissy centre nyonso na yebi yango le 10 wana nenga zonga ndika kenaka sombi kasi ya bana nyonso na yebi yango naza zobate mais so na tika ki parce que na lembi o comprendre nga so na tika ki na ngati ko na moment on a lembi nga kokosa ngai te parce que na vandi na ye pendant 24 ans je connais cet homme au moins na kata chatre eza yo mdali bosa bimi na hotel oyebi kati azinga za pombo abima na kati oyebi aya na kata chatre fille moko bo bijou abima na ye aya na kata chatre toujours ko sur sa réputation ya moi so za na ye na ngola winde nga uto bekelo lisora bota ya solo atika ko sundura mwana tilelo bana na yeba ko yeba ngande bakambo ebimia wa na ko kaso ka mutema te na vandi si bana yebisi bango vérité o ko yisa bana vérité te téléphone yebisa bana nga vérité atika mwana na ngola sundula mwana na yeba te longi na yete na yebi ata mutu wa mwana wana te lisolo ya mwana wana yoko mpa nene neka na kosa komoni nene na bango wana nene mtabekela nga lisolo wana mama leki ndoko vandi awa noko abota mwana na ngola na sala ultimatum mpona se renseigner tina yeko zwa confirmation mais yako yeba mwana wana mama na yebi elongi na yete yako benga mwana ka lelo ndo zolo bano ndike nzambe nazo yebise mwana otika na ngola ti lelo ata appel yango moni nga na sanketa kate semeno na ebisa die o tuta mwana de mo tuta wa ngola o te na tuta ya ngota to benga na papa bande ko
babenganaka na eloko te ya rien banda ya ashifo esfo banda ya atikala kobenga mwana wana te apisi nga voyage na nga na yaka ikosundula nga na bana na poto atikala ti kobota na mwana mwasi wana makambo nyonso ebebi aye awa nazwi ye na Hollande nde toyaki awa tokóma na kati ya France awa bandili bizaleli na ye yango nayebisi yo moi nazokosankete te nanyokolaka na ngai ye te mama aliaka ntongo midi pokwa aliaka ndenge mobali aliaka na mesa ocomprendre aliaka ndenge mobali aliaka na mesa olambeli ye pende otumbeli ye ngolo osali de sosi tout aliaka eza te kakufa nzala aliaka bien mama aliaka libanda libanda ngo na babala omoni kosololaki asengi ngai anapesa ye ticket restaurant akende osomba makido po alia ngai momi napesi ye ticket restaurant akesomba makido parce que alete omoni banda vendredi tozaka debout po vérité eza te ndenge naya komona otindi message no na telefone na ndenge atindaki photo ya chemise wana ndenge katana yango na moni nalobi neke vérité oyo tellement ozokosa mingi lelo biloko nokanga kende na yo yango nazoki biloko nde na tie na 16 ans na se voilà namonaki nyonso mama na comprendre ntango olobi état de santé na yo nayebisi yango na bana biso nyonso yango mona mwana nga abengaki yo andosowa na yo direct banayebisi nga état de santé oyo c'est que mwasi aza na zemi te zemi yango kozwila yango wapi soki ayebisi aza na zemi lokuta ekoteli wapi abandi koloba bana nga baza témoin nayebisi na ndeko na mwasi lokuta aza na zemi ya lokuta donc ti ndenge ayaka wana akosaka vendredi neti vendredi atoka midi asala te me bana okosanga te sala nalanda ye ti na mosala na mona ngai te na baluki nazongi na nga na ndako ocomprendre samedi oyo abimaka wana vendredi akendaki kosala ye kozonga ntina 11h dimanche oka bauta ye matanga samedi bauta ye matanga azalaki kuna pana auti oui aposi nga alobi ke matanga wana basisi na 9h abi matanga basisi na 9h alobi alalaki pa na yo te aute pa na yo te akendaki koluka essence ndenge akendaki koluka essence wana voilà ngana yabine matanga bokendaki matanga bokendaki alongo na matanga nsima ye pa na yo ndeko na kanseka ye na ndako nzoka ye pa na yo aye kobimilanga ntango nabengi ndeko na ye ndeko na bandi kobare nde naye komona nimero ntango akomi asali sambla nayebisi ye no matanga ozalaki kuna na matanga ozalaki kuna abiki matanga o nalayaki pa klakisi te ngala uti koluka ngabe outeki kuna mardi osusu euti oleka ayaki na mai ya pio oyo omoni oyo omonaki chemise atindelaki oyaki na makila wana nazokisaki ye C'est faux. Papa. Dima. C'est faux. Dima. Papa. Formation C'est faux. lokuta. C'est faux. Osisi ka mutu. Obebi singa. Formation bakoma keleka lokuta. Des semaines ozaki kuna. Est-ce qu'on a des athées? Papa. Adima. C'est faux. Papa. La femme, elle veut détruire tout. Elle veut détruire tout. Il faut te père. Mais le problème, c'est ça, pourquoi tu es parti là-bas? C'est fait. C'est déjà fait. Non, mais non. Attention, je ne sais pas si c'est Wani kaso de tuli ngaba naka loba lokena yo. C'est fait. O cheze mina ngaba lokena yo. Bana zo bioko nanga. Sabi kena yo. C'est bon. Obima. C'est bon. Obima. Au final, Ozobima tote. Tu sors. Allez.
Et t'as dit, pas Clarisse. Pèse la clé. Il y a Fatih, allez. Non. Donne la clé. Non. Pèse la clé. Je vais la tirer la montagne. Bima. Mais là, t'es pas beaucoup. Bima. Elle va tout détruire. Bima. Elle va détruire. Bima. Vraiment, merci beaucoup. Pascal, image de l'excip sur image circulaire qui est encore dans les réseaux sociaux. Bon, moi si, bon, image pour être sur botala qui est déjà à la page pour botala qui moi si botala qui peut maman bana mobile ka image là qui te mais botala qui bambandano sur mi balé. Vraiment biso de ya ka comporter concerne na ibsa no Doris Lema la personnalité fou monagaz balobi mère de 5 enfants très occupée. Donc na ya ka toujours pour apporter bino conseil yango moninga na yesu ko sala intervention na moi si o ya France. Maman en tout cas, maman na biso à France, maman na libala. Moi, sur mon colo mobile, je peux félicitations. Vraiment, c'est très rare. Il y a un moment, moi, sur mon colo mobile, à ça la conversation en bandanaï. Les lois, ils mboka poto tozali, mboka oyo tosito kraka. Peut-être inga Doris le matin, on a attend au solo la na yote. Mais quand même, moi, sur wana, a eu quand même courage. Il y a au solo la bandanaï le quoi petite sœur naï. Vraiment, et là, on a sur na landi moi sur wana. Aza pe na kanda mingi te. Pour soit azali na kanda, peut-être quoi agir bongote. Aza moi si OP aza na patience pour que l'anda lobby ke a supporter mingi. En tout cas, dans ce batu nous sommes ça ba émission tous à la avocat du diable et puis non au milieu des villages. Nous sommes au milieu du village. Non, tous au milieu du village te. Tout le bali kamundenge zali to landi na ba réseaux sociaux. Moi si oyo a lobby bien que a lobby na mobile na ye. Mobile na ya lekisi, mobile na bima na kati mabe, mobile bima na bijou mabe. Mobile bima na Angola kuna boti mwana na Angola. Abima susu na Clarisse. Moi je suis comme fatigué bana na ba moni mingi. Et puis bana na mona on basa très basa bana mo basa poli, basa ki non bana basa très impoli. Non, bana basa ko lela papa bana ba komi ba lembi assez. Ya onga na ko senga kana papa na biso conseil na opeso papa moi si nde baloba liboso ke moi si ça mobile ebongi ça na basi ebele lelo ce n'est plus le moment. Moment auto komi na komi tamoko ya mabenga conseil na opeso tata moi si azaka na mobile moko mobile pe fois azaka na moi si moko et ça sous na batan wana to moi ça mobile fois na basi soki combien non moi si moko na mobile moko po tozo banga malade komi na mboka lelo so aussi malade ya bo memeli mama bano bo sali 24 ans ya mariage bo sana bana bo si bo kolisi hein tala mama na biso ninga zo loba soka lobi abike tondi azoko kalisute okosi mingi papa kitana makolo ya mwasi na yo senga bolimbisi senga pe bolimbisi na nzambe et puis mama na biso na opesa yo conseil ko boya mobile na yo te tala tango zo benga mobile na yo hein biso zo landa mobile so bana okende wapi mobile abike place okende zate donc mobile asiki amour na isaka na kati ndako bien ka baby saki mama na osenga yo zonga sa mobile no na ndako mbali no lingaka yo soka lingaka yo te tango mbanda oya yo wana sa bozo so na conversation mobile wa lingi mwasi na yete awanga na mwasi ne automatiquement akoyebisa yo ke tenga na lingi mwasi wa libanda na lingi yo te mais tala bolingo ala kisio mama kota na mabete bo se réconcilier na mobile na yo bo solo la bo bongisa même mobile wana na église ba sambelele na molimo kindumba elongwa au nom de Jésus hein Clarisse nga na roye biso place yo zali désolé maman désolé ponga Clarisse na landi yo ti ozolo bake nga mobile ona zalaki na ye asaki mobile oyo asaki na nga bien a trompanga ite asaki ko fanda na nga bien nazo regretter pour na boya ye mais tu es malade mobile ya sala ki yo loko te na vie maman boye ki mobile no pourquoi que déranger libala moninga hein au koti na kati ya foyer ya bato ki ko déranger foyer ya bato et puis osuki wala teta mo sali conversation na mbanda o sali susu audio mususu yo moko o WhatsApp bato lisusu pona kolobana moi ça ya ndaku ke non maman moi ça ndaku akipaka moi ça libanda te nana ibisa ko ke jalousie ça kana limite hein la jalousie n'a pas de limite moi ça ndaku pa ko sala jalousie mo bali azaya ye hein nana ibisa ke moi ça ndaku na moi ça ndaku ayeba moi ça libanda te vraiment maman na oyebisa yo vraiment je regrette beaucoup puis c'est mon bali soka linga ki yo alinga bisa moi sina carrément ke nazo zo ba sac na ngai tango bazo bengana lobi ke na kepa ya Clarisse
mais mobali alakisi yo ke alingi yo te yo ntango ozomomba zemi ya mobali wana ozomomba zemi ya mobali wana mpo mobali wana alobi ayaka kotala mwana bozongana mais je te conseille ma chère nayebi ke kolongola zemi yango mpe te baconseillera bato mais nazoyebi biso ke mwana wana okobota azane mwana ye na mokito koyamba ye mais quelque part kota papa na ye eza se awanganaki yo na baréseaux sociaux. Clarisse senga moninga mwasi pardon po abengaki yo na ndenge te kabenga o aimilie yo nga nalandi conversation na bino abengaki yo en tant que petite sœur lokola leki na ye abengi yo na kimia nyonso likambo kutu esalamaka te bamosusu kutu jamais kutu baosala ngo na modele wana mama na biso ndako ya libala ngai eloko na oyebi biso kaka zwa papa mema une église molimo akindumba basambelela ye atika botika konyokola basi tokozala ka sima na bino à tout moment te botika konyokola basi basala lokola bandeko na bino basala lokola baleki na bino basala lokola être moko nzamba peso à côté na yo po bo partageaka ba idée bozala toujours bien dans les bons et dans le pur ne balobara dans les purs donc dans le malheur dans le pur donc nyonso nde balobaka donc bozala bien na kati ya ba foyer na bino. Donc, dans les meilleurs, pardon, si je ne me trompe pas, dans les meilleurs, dans le pire, donc, il sera toujours dans le foyer Nabino. Donc, en tout cas, maman Nabiso, au à Paris, à moi si qui toko, franchement, dans le papa, dans place aux amis, balo barabaku, balo balo, ma beba couteau langote. Moi, ça t'a boti bana 5, mais ceux qui ont mobile mutozo, ça la moi sur ma bé, yeba que un jour, nous avons pas la moi sur la table bana 5 à couteau la mobile muso à coligner la bana 5. Toti ko sala na ma bé. Yango te nzamba lingi vraiment papa na biso place ozwa misoko olanda ngai Doris le mafumu na gaz benga moi sino bo solo la bo se réconcilier bo zonga na kimia ndenge moko na mama na biso à Londres awa papa na biso zwa charge ya responsabilité na yo zongela jeune sœur na biso wana po bobo ko la bana bo fanda na kimia jeune sœur na biso pe comment na no yango sonité ata bateki na ba réseaux sociaux senga ka mobali pardon na ndenge bimisa biloko libanda eza pe yo mutali bosote pe yo mutasuka te ezo tambola ka ndenge wana donc partout ezo tambola bongo partout babwaka biloko partout mutu soka lembi asanzaka donc na supo na lelo mama Doris na bino bolinga mfumu na gaz na suki wana mbote na ba mama nyonso ya first class na bosani binote o bolanda Doris le ma partout place bozwami Mabea na Bruxelles, maman Hortense Moudiata, na pesi bino mbote, papa Kado na Hollande, papa Peter na Irlande, na pesi bino mbote, papa le mananga, yawe yangwana, je pense que le na suki wana, bye bye, bon mona nga prochainement na édition mususu, bye bye.